likambo eza très grave. Très très grave. Tonton Jaco auti kosala mariage religieux na ye. Tomoni Vanessa Vambili. Mpona bato bayebi Vanessa Vambili te, aza ancienne journaliste. Ya chaîne nini naoyeba susu te, mais eza parmi basi oyo bazala na chronique na télé. Oyo bapesa basi mosusu ba rêve ya kozala pe na ba télé. Vanessa Vambili. Boyebi ki asala accident, et suite à accident wana ekomisa ye handicapé, akoma otambola na beki, maladie vraiment etungisa ye mwa ngonga molai. Mais histoire na ye privé, moto ayebi yango aza te. Et histoire na ye na tonton Jaco, moto pa ayebi yango aza te, peut-être bato oyo bazalaka na une époque wana. Mais après kaka mariage ya tonton Jaco, totikala pe komona ete tango tonton Jaco azalaki na mama Esther. Banda osala ba délire na bango na ba TikTok. Mama Esther na tonton Jaco bazo osala ba délire na TikTok, be émission banini. Totikala omona Vanessa Vambili asala émission te. Tomoni tonton Jaco abali coutumier, abali civil. Totikali komona Vanessa Vambili asala émission te. Kaka tango tonton Jaco asali mariage religieux, Vanessa Vambili asali émission. Na kati émission na batuni eza na vie na yo, so eza na mutu moko a blessa o makasi ekozala nani clair et net. Alobi Jaco. Alobi eloko a grave eza nini? Eloko a grave eza alobi soki bapesi ye mbeli atsuba mutu, aotsuba tonton Jaco. Chiko bat baso mituna tonton Jaco asala ye nini po aloba bongo. Alors, na live a ese obomo na liboso na bino oyo, na live wana mutu moko amataki bato o penda ya kala o bayiba makambo yango bien. Ayeko abimisi eloko moko na kolinga penda bino moboko na matoyi na bino nga na osa résumé te. Mene bandeli ya video ba otela bino na voice wana peut-être boyoki yango te. Boyoka non ndenga zoloba ki soki ba pesi ye mbeli penda atsuba penda mutu atsuba tonton Jaco. Alitan garçon moko akomata wana ndako banda siko ko décortiquer pourquoi ye Vanessa alobi atsuba tonton Jaco mbeli. Après plusieurs années oya bimane basi bakabwana, tonton Jaco a repris sa vie. Et puis ezamba liboso te, asali coutumier, asali civil, asali religieux, asali o Monique asali. Asali o Monique asali. Donc somo likambo eza somo likambo tozongo na légèreté te. Nde mutu moko bandi ko expliquer wana pourquoi Vanessa asa prêt ya kotsuba tonton Jaco mbeli. Bolanda naza na pona ko juger te. Mais question na ngeza pourquoi azeli bambule belé po ya koloba ngo lelo. Tokoki ko négliger souffrance na été. Mais pourquoi lelo? Question de yango wana. Question de yango wana, pourquoi lelo? Pourquoi lelo? Plusieurs années, pourquoi lelo? Non yo ça l'analyse sima. Pour le moment na tela bino na oyo na live ndenge bat baso mata. Garçon wana ndenge asali intervention na makambo a lobby. Bine bo pesa nga kaka ba avis na bino na ba commentaire. Bolanda video nga pe na olanda na bino. Na oya na analyse makambo lobby. Na préféré na tia nanu oyo nanu bolanda nanu. Oyo nanu bat baso pesa nanu bandi nga avis na nga. Na oya osala ngo lobby. Bo s'abonner, bo cliquer cloche à notification, bo aimer vidéo, bo commenter, bo partager. Bolanda vidéo nga pe na olanda na bino. Eza pas eza mawa. Mais leçon morale les anime. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Aujourd'hui, Azo regretté, tout est permis. Mais est-ce que c'était utile? Aujourd'hui, ça faute nous sur tonton Jaco. Est-ce que c'était utile? Bolanda vidéo nga pe na olanda na bino. Réponse na nga lobi. Bonsoir. C'est nazo partager le nino nazo batende nezo komate. Il faut que oluka Raissa Vambili so Vambili. Vambili so ki Vambili
abi tonton Jaco sera zouye à côté mbeli. Zana on a tia esi. Zana on a tia. Ese yoka kakawa. Nani peno zana vraiment na e. Nani peno mona kaye aranda yo vie difficile. Yé peno mutasala ke so lelo tom sunga raisa na se retrouver beaucoup na zala na mutwana. Jaco tonton Jaco raisa na ba paku nyo so sala ba bubuli londe na bato belebele ba ali sala bana batoni so bato bele wa musu. Ndenge comment nani la tata de l'histoire ya komi siko onde to fandi boye ese to yebi pete nani raisa vambila ko matina niveau soki babi achuba mutumbeli mutabebi sa vine tonton Jaco soko tiambeli zana bandela no soko tiambeli achuba tonton Jaco raisa vambili makamba somo ya ese asala vie mendeni ye mutabebi sa vine ko leka mibali nyoso azona vika tonton Jaco makambo eza sérieux ese yo kango nan so bo bwa kanga sute pardon bambodo bo bwa kanga sute aranda yo vie yé pena mutasala ke so lelo raisa nani peno zana remords na e nani peno mona ke ye aranda yo vie difficile yé pena mutasala ke so lelo tom sunga raisa na se retrouver beaucoup na zala na mutwana Jaco tonton Jaco raisa na ba paku nyo so sala ba bubuli londe na bato belebele ba ali sala bana batoni so bato bele wa musuna éviter ba jidol bazali yo kanga mika na tonton Jaco mais réponds ma question là na ça sincère et tu n'as pas na yé muta blessa ko leka bato tout pour blesser tes mais na répondre ma question là ba te be ba blessa na bonga so ba pesi nga mbeli bo mana bato tout ba blessa yende na tula Jaco oui il y a soit télévision banga qui a eu qu'un homme solo et puis il y a comprendre déjà pourquoi on a relation no lelo na ba musicien bato bande oui il y a soit télévision banga nga mbeli bo mana bato tout ba blessa yende na tula Jaco bato tout ba blessa yende na tula Jaco oui il y a soit télévision banga yoka ngana nga songi ne ese na elio nanu oyo olandela onanu na kiti ese ngala yo piaka rapport oyo komatina niveau batia tonton Jaco mbeli ese la kiti na yo piaka rapport ba ki mo sina mobali abima ba musicien mais mutabebi sa vie na eza tonton Jaco tonton Jaco abebi sa vie na été les problèmes ezaki abima na ba mibali belé même na batoni ko kola zanda komoko vous comprendre les problèmes ezaki bakoni faute na bango problème eza boye omoni soka oloba ke bien mutakotia mbeli za Jaco parce que a contribué trop na vie Jaco na mbongo Jaco china voilà kasha abebi sa vie na comment ça tonton Jaco en fait si ala likangu ne kasi so mutakomi tina niveau abina mibali ne nyonso muto akosala mabe eza tonton Jaco muto a dépenser la mbongo c'est Jaco ye bando pesa yo pesa on se connaît Jaco voilà mais alobi bongo te bébé tribunal a lobelango te ye mo lobi ka yebi pourquoi lobi bongo mama mais kasi yo koloba te ko a dépasser la tonton Jaco tribunal ngana zo yebi so na yebi makambo yango na il a la demande parce que bazo ya awa ebolo ba tout pas sale makambo so la tata so sale makambo so ndero makambo mbongo mama so ba sale makambo sa ndero do se ba mission il fallait ba sale yango maman esi tsaka na modo pardon na bloquer na Sofia na pardon to ba ba kaba mabonde wa makasi yango wana ezo ka pasi yango wana taba défaut bende belé botala taba défaut on a défaut ici wana kaka yango muto na numéro raisa vambili te batinda na ese na babenge nanu te oyate au matate awbanga na ete so yoki ese oyate oyo tindingi nini yo luka pesa ito munya ko image na eza salite o malo émission avec une émission lo biango te mais la bangé ba nyoma mibali nyonso mal wana bubuli yondela wana ça veut dire que asu na posa réputation te ma uti ko sa live sikoyo émission kati sikoyo kasi on a le bit mais c'est que émission ba yamba ke émission yo ki sonité il faut batu batu na pourquoi kasi on a le bit omoni sikoyo ndenga zana omoni so za ina posa ya ko lobango angalo bonka na émission parce que batangile nomba mibali nyonso mal bango Luka photo ya Raisa on toto jango sali to resam. Ya Raisa bambi. Zeno na zona chindia es. Ala TikTok. Ese koma Raisa bambi. Yani ya di tena Raisa bambi tena simana tonto Jaco. Ese oyo kama kamnene ndeni yabo matonto Jaco ata yo mo. Tribunal tina photo Jaco. Zeno Raisa bambi. Kabo matonto Jaco ese. Ya die, omona moko ya matamba. Ya ese. Ese bayi babo matonto Jaco to kweka bwete. Utabalika siko sina nule no, ala kaka isali bala ya. Bala ipete ala kai bala.
allez va bon tonton Jaco to ko tika ba construire avec on va construire ensemble ensemble et tout à la caille bala les femmes de ma vie c'est quoi ça langoté Maman mutika photo tribution ça na tinda ese na tinda matanga sima mukongo po boy ba sasa ati mo sikitoko pembe ba poil boy bobiete Yana dit yemo kasaka na ville bazali nga babala yene ti bubule nga bale deuxième femme boya pwani bubule yondela bubule oui bubule nani susu il a dit tant de commenter bubule nani susu bubule nani susu il a dit alisala na partager ese eso na de téléphone wana nana ngo alisala nani susu o jeunesse nini na ko partager ese jibe yani Tony Coco fe yeko bazaka ndaku moko peni yeko bazaka ndaku moko penza donc journaliste banga bavanda pena basala vie na babota pa ya akoma tina baba sabita na baba si je Coco wa ya ti Coco sala pete mibali ne ya bana basi ya Nadine Coco sala pete mibali ne ya bana basi ba 43 ya Nadine ba 43 Coco sala 43 ese tala na tindelo TikTok a Raisa Vambili yo moka opo na photo nino chakuna kasi na numéro on likolo de distribution nga no wana de téléphone te ya na bosa Tony show na tindelo na partager lo TikTok ne mobimba na téléphone lien TikTok nyonso okota na TikTok no tala pona mona ka ba video fona sa nde photo mo capture na mona ka ba video yo ebinengo salaka oyebinengo salaka na oyeba tendeni na sala na zwa photo na oyeba te sala ngoka capture sali capture d'écran à partir de compte ya papa tozo ba ete za photo na kitoko na tonton Jaco o ati pesa no ngoma lo ngoli mo na matika na préciser lo moko na okila tata ucho loba concernant ba 43 liste ba 43 za mulai kasi on lo bate ya jabo sa ba 43 te I know ko baby sate ya Nadine ya wana ebisi ko bosa la ba 43 te nani peno mona kaye aranda yo vie difficile iye pena mutasala ke so lelo to msunga kaisa na se retrouver beaucoup na zala na mutwana Jacob tonton Jacob kaisa na ba paku nyo sala ba bubule lo de na ba tebele bele ba ali sala bana ba toni show ba tebele wa msuna éviter ba jidol bazali yo kanga mika na tonton Jacob mais na répondre à la question l'autre na ça sincère et tu l'as mtema na donc yem ka blessa o koleka ba tutu ko blesser te mais bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comme on a essayé de Panama, mon lobby a vie privée à bateau. Ceux qui ont les émission, on dit vie privée là yo, biso ba songi, netinga songi, hypocrite c'est tout mon bimane ko ça analyse. Vie privée na yo ça na ndaku na yo, na téléphone na yo, au publier en côté, moi na yeba, noko blancos, noko bana bonjour. Moi na yeba, moi na tuna miniature ça ngo exacté. Donc na funga ba compte na pas le ba via ba bateau, so na kata réseaux sociaux. Musa na réseaux sociaux na yela yango wana. Ko décortiquer voilà ba vie privée na bino soko yena kata réseaux sociaux wesh soko bombi yango na oyeba ngote soko bimisa ngote et puis ça nga accès ndengeni na ko simba te na okota kuna te ni département songi na ngai basalinga photo a Raisa Vambili ye moko o ese okomi kuna ndenge nini bafuka makutu bebo yoka bato na fenêtre bakali donker nga na bana kana mambo du histoire na virambo est-ce ba dossier mususu zo le kata na kata réseaux sociaux na biche. C'est très important, n'a pas raté le dossier. Il faut ça, on peut moins analyse. Donc, chaque fois, Ayebani, de comment faire Raisa Vambili paye Ayebani. Donc, toi, vous avez battu le Raisa Vambili à cette émission. T'as poté l'un et quatre départements songi. Le Raisa Vambili, il y a bien, à la qui n'a maladie, on dit que le grâce à rétablir. De te pour Colongon, à pour régler mon tournion surtout. Donc, à on a tonton Jaco. Maman Mathias, Sunga Bisso, tu as photo moi si na gauche, mon balai qui est na droite. Photo mon est bien. Basa to nyamba sengi wata fenêtre non ba la souminiature aba ko intervenir ba ndeli minyachana na zo kwa kula pardon ya Nadine pardon ko bosa na tie na ebiso ya ilo moko monika ngo sala présentation et tout il faut ebisa ba OK to balobela ka makamba batu balobela ya bani amate na ko mapenda wana donc ce voyez bité bandeko Raisa Vambili azonga bonne santé mutu tout a toucha ye opesa ka ekanda aye ko régler mutu moko donc abana tonton Jaco. Pourquoi tout ça analyse na bino awa bana quartier na bango bana casse na bango ba cousine na bango na ba faux compte boya a droit libre opinion ça ma finga loba saki émission albi makambo somo ya mineni biko tonton Jaco otiko bala MC na flamingo ati mo penoir na ye na kata balcon afandi kona madame pembeni moi jus ba tie rondelle ya citron pembeni Raisa Vambili albi makambo ya somo donc tout ça analyse na bino. Alors bina batutu ba bimana ye batutu ba lala ye ba makangu na ye nyonso tu boyebi wana onga na yebi na ngati ba makangu tu ba lala Raisa Vambili bango nyonso tu ba lala ye
y compris tonton Jacques. Côté, avec tonton Jacques, malaye, n'a pas la côté tout le monde la bisongo. Et ben tout la moté manaye le ko yina makasi. Mais c'est très important. So amoni Jaco. A ocha imbeli. Comment Jacques? Bonjour. Bonjour chérie. Comment Jacques na miss boy? La tata bonjour. Bonjour papa de mon cœur. Kanga micro Chacha, Fafa kanga micro pour bébé. Bonjour non quoi ban. On est là Fafa lo kanga micro. Tika esala. OK ça m'a fait l'idée no kwa bananga. OK. Bandeko nafandi Raissa Vambiri. Tu éviter pourquoi sortir na ye et ça dû à quoi? Tonton Jacques tu bala moi si na ye l'homme, la femme selon son cœur en fait. Ah tu bala et quand ndenge zalaka Raissa Vambiri ceux qui souaient ceux qui tonton Jacques est kokai mbongo tonton Jacques est kokai mutukai tonton Jacques est kokai to yebiter entre guillemets to yebiter. Ceux qui nostalgie na bango ya kalai to yebiter ba maman. Yango to vandi ah pour ça analyse selon ba propos somo. Toto chakota ba bidemi na ebele o balinga kaye na o balinga kaye ti. Soki mudaka pa cha mutu mbeli. Bon pa chelo poisonné mezangi. Soki ndeko mwasi Vambili a capacité. So mo jakwa cha mbeli. Pour que c'est moi poison. Elo nezanga. Ezangi loko te hein. Wana ngai tewe soko sele makambu iye mo kwa lobi bongo. Donc il tribuche moi ça modèle femme légitime sûr moi et ça wana muke wana katla bisongo bande ko ba yoka ato ni pour ni contre na 100% tonton à côté na 100% Raissa te na 50 mutu te to na kati kati moi ça modèle to yoka makambo somo de ko moi ça bimisi na journée à lobby non qui te to mabili tonton Jaco fini za na cha esi cha ya cha mama na ngatolia biloko basa Raissa nani peno za na remords na ye nani peno mona ke et Aranda yo vite difficile na mutwana Jacob tonton Jacob ah Raissa na ba parcours nyonso sala ba bubule londela bato belebele ba ali sala bana ba toni show bato bele wa musuna éviter ba jido bazali yo kanga mika na tonton Jacob Mais na répondre à la question là na ça sincère et tu n'as pas mal na yem ta blessa ko koleka ba kitu ko blessé té mais na répondre à la question là ba te be ba blessé na bonga so ba pesi ngambeli bo mala bato to ba blessa yende na tuba Jacob obi so atali so ba pesi ngambeli bo mala bato to ba blessa yende na tuba Jacob obi so ba te be ba blessé na bonga so ba pesi ngambeli bo mala bato to ba blessa yende na tuba Jacob to ba blessa yende na tuba Jacob obi so atali mission esi OK la famille là c'est ba problème tamisa muza Raissa ezanga été eza yote eza moko Raissa non qui sont non qui donc tonton Jaco vient ça entre la vie et la mort entre la vie et la mort tonton Jaco au sala mona moi so nini noko abana tonton abana yo sala mabe moko boye au sala likambo c'est si obosana mais ndoko moi si asina ngotilo na kata motema. Même quand Jaco Kota Zali, je ne pense pas qu'il se rappeler. Je ne pense pas. Alors, on a quand même bakata ba trompe. Alors, on a quand même bakata ba utérus. Alors, on a quand même n'habité. Tout après ça, maladie, moi, il y a infection, ma cassi. Et tali bis communauté congolaise. Alain, et tali communauté congolaise. Donc, quand on a live à politique, et on va dire, quand on a Bibi Kapinga, on a live. Quand on a pasteur, on va sauter. Il y a Bima, quand on a Tonton Bostra. Tout à côté écran. Tout je vois ça moi sur ma bé moko boy na vie na tiko ko sala mutu mabe na ko banga. Okobo sana. Mais mutu salie mabe ya ko bosa na ngote. Bon te aino. Nadine, il faut y avoir au moins une mission ana. Et ça la bateau bila lobile ti JB. Babima na a fait sa voiture, ma voiture on les a cadeau empoisonné pour bêta dans bateau non ça dans accident a zongi ça. Donc ça veut dire que na quatre mission Raissa, mutuna mutu na par na ye o yo ça l'émission. Le les ana Jaco. Mais na quatre mission ana eza na bateau mutuna mutu o sala mabe alobi on na quatre wana. Moni na JB ba za ko bima ma sa voiture mais voiture wana il est cadeau empoisonné a fait dans accident. Eh ya wana lobi. Na quatre wana zela. Na quatre wana na bato nyonso basala ye mabe na bato no abaluka wana na bato no abaluka kasi na bato no ya voiture soki voiture mabe wana nyonso kwa etali eti yo teleka tonton Jaco
C'est le problème. kasi yana dia na lobi te na kati émission wana zela te na osika na loba na kati émission wana eza makambe belé et c'est fois découvrir na kati ya kolia na kati za donc ya boire et à manger na kati wana et kaka tato Jaco te mais azape na ba blessure ya bato mususu na kati ya émission wana oui alobi loba na kangi micro oui alobi tata abi ba c'est belé mais soki pour utiliser soki ese soki nde koboma papa kasi te po Jaco bali officiellement yango wana o mais Jaco na sorti ya maman c'est pour na ya quitter elle a fiancé qui te wana bala ki non te o pesa libala pe na l'état na kangi micro na ke moko OK yena Jidel Bakabwana pona nini OK yena Jidel Bakabwana pona nini parce que ayebi position nini ya kutela Jidel to sauter moko ye na Tony Koko Bakabwana pona nini parce que Tony Koko akangaka na Venjora mbali belé je dis ça je pèse mes mots Tony Koko akangaka isa vambili na Venjora et après Venjora pas chérie mon amour confirmer kaka ese d'accord chérie mon amour après Venjora après la pe vambili na 43 moko boye Angola na bombi kombo so sengi to peta to beta biloko to yena tonton Jaco bomba e pas de souci to bomba to yena tonton Jaco to ya to lamba biloko ese basi no so baza ba yebi passe ni sala na moi soyo bo est-ce qu'ils nga non c'est la terme moi vulgaire moi soyo vulgaire te pardon ko ba pas de souci na bon sa terme moi si o mobali aye a promettre yo bolingwa solo na sa bolingwa solo wana vite ozaki trop émotif o komi ko yana bat 43 misuso ya yo na ye aolia bino de to benga à Paris Toulouse en l'entretemps a fungoli penzela ba Congo pour na bandu na ba Congo bandu nezaka plus liboso po ezo mata ba Congo ala plus na sima si ko tonton na tracteur mutali boso fungoli ba Congo pas promettre yo ba Congo opesa ngo te mais ye alongoli yo yango et c'est yana ennemi balé moi ça la nango ba basi baza ba oloba ezaka ennemi ya Diego Kao et puis ba Diego Kao basi pona basi bazaka na makambo zalaka mi balé Diego Kao liboso na Diego Kao sima si le problème avait na biso wana asa Diego Kao sima po alela sima na bandeli problème andeko na biso Jaco asa Diego Kao sima po alela sima so yo tango fongoli sima moi ça tika na eloko moko bo considérer que yo ezaka ko confirmer en même temps na simo ko décevoir ye makasi po à l'époque ma solo ya deux fois moko boye kombo pe yebani ekendaka zo beta na tonton na biso wana na kangi na nga micro bande ko boko ba bile yango na chili no mesa déjà wana wana pour les raisons ti wana raison ti ya comme niveau ya haine makasi envers tonton Jaco et c'est ça raison c'est là na comme pardon permettre essayer moi si na mtema na je dis ça je pèse mes mots nga na lobano na mona yango na Kinshasa 43 moko boya utangola bakanga kaipo ataka mobali mbeli selon ye mobali ya mto liboso to bola esima lokola to bola esima a prometaki ya ozana roboya été il y a des raisons belé to fungola moko moko yo kana yana dim eza raison franchement nani tribu je comment faire na au modo parce que je suis fatigué comment ta modo c'est pas raison c'est belé non pour na bilo ngia yo ko ba tuso ba warrior yo na banga ah ok liboso na kama na bloquer na pas faire son modo na to fait modo na yo ok one est l'une des raisons mais la raison principale to quoi est-ce qu'on a moboko si je crois bonito koya et c'est moi si mon côté à ko supporter hein yo jolo rosa bogar à l'époque hein au vandeli na kipasha au ça batana epo hein abombo na ninga systématique après na sima nango ko décevoir ye et donc comme makasi moi ça regrette na vie na ye soit en relation na mobali exactement la nanga bien et donc liboso moi ça regrette na vie na to la joto la fanfare merci et loko ya liboso moi ça regrette na vie soit en mobile na relation exactement na lobi bien je suis d'accord wana liboso ya mi balé ba sert à millier ba sert à vitesse ba yebi nenge swaka so yo za moi pasha no moko bomba ko mi peso sala nyoso pona ye na sima décevoir yo nenge DJ na biso moko ya Angola décevoir ser na biso mo lelo na Paris ser wana wo bomai po auta la ke la ye ba rela li ye mention en fait ça va regretter un petit temps par rapport à Jaco parce que quand ils sont avec tonton Jaco avec na Jaco yo mon côté donc ba tout va le faire ba quand Jaco yo mon côté tozo kende siko moi si ayeba ka mobali o ya lingi la nanga bien ese
on obeta na mibali ata 20 excusez-moi na terme moi ça obeta mibali ata 20 mais na tête na yeta que maîtresse pour famille à maîtresse famille à mbiaka promotion ba ya basara yoga aza promotion yoga aza promotion ba indira la brésilienne ba patience qui soudi ba bijou le en États-Unis promotion na bango nde bazati ba betaka mutu na mutu yebi niveau na mutu yebi ke nde na za boy malgré bana bango 20 mais titulaire à poste Ronaldinho vous comprenez parce que Goumé wana eza à l'époque titulaire azalaki oboloba noko na biso wana tozokoma wana kutu longola tobenga ngoma ki na mixage maquillage nde tolobaka déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre vous comprenez donc il y a no funga ba parenthèse ebete pour basongi songi toze belé mutu to ya na matière to sangisa ngo to lambelo kwa bien mais yeba ke mwasi et soit kayetango atie espoir pa na yo biso mo tozala ba pasha biso mo to ala ba pasha biso mo to ba père spirituel ba gigolo DJ ke na yebi masa diabolo sa yebi et soit ka ba petite millier tango bois ki se na momo ya investir pa na yo na suki na nga na kangi micro to tika bande ko msuba pesa matière na oya zela Joyce funga micro Joyce Isla nga eba matia makelele Joyce funga micro Joyce Mama Joyce funga micro ya yana ko funga micro tinga yao Ah otie bato modata bakitianga te ndo kichwa zake nete po bakitianga te tango tie bato bayo bamodeka te ponga na bato na ngai oyo ya di ko tie bato bamodeka te bakitisa na bango ngai na bato na ngai oyo basate basaka ba bakitisa na bango ngai te ya inde mkete sila nela kite c'est bien les chikwa mena ele na dinga pe bakitisa na bango ngai te bakanga nga micro te na lingi na ngai te na boyi ba ye na lingi te ngana ebite sina sana panel o nini bato je ba ba de compte na bango ka boyi et mutu asengi te matete pardon mutu asengi te matete bokitisi la tata bakitisi te ko ba problème kitse ki bokitanga Arlette ya mutu asengi te matete pardon amodo o asengi te matete o asengi ba matisi pardon s'il vous plaît vous ça kitoko te so ça déjà bon kitoko te tout ça va professionnel ngana bino s'il vous plaît eza ndako na biso mo bebi sango bato so pesa o respecter ndeni so respecter ndako na bino mo te nana ko respecter ndako ngo ata bino moko yana dini ebemba mutakitisi ngai kita aba finga te kita eno pema ese ngaza nga modo ya simple ya okitapete ya machapete otenga ka ya simple na kokipe ko ya dazaka modo ya simple na yebi na ngate o sope na kokipe formation na ko te pardon weza ina na bino on etali ngai te na c'est na za modo ya simple na ko machate ni ko kitisi ko se déranger te bonjour yaya bonjour yes ça n'est bien pando kitisi ko finga bon te la visa yete Leo matika ngwana. Yangwana penza. Merci. Bami tani. Franchement bami tani kuse. mais SCP boy pété la tata yo ka pe boy SCP la tête. Yo mo do lo desi. Oui na yebi metango yo lobi si muta voya makaba c'est comment te. Afingi pourquoi fingi? Yo to finga makasi. Mais moi ça que faut finga te so. Makasi te na beta ka bordi esili. Et puis maman acha bo finga te parce que on a acha ba ko ça laisser aller ndeni. Ah c'est pas beta bordi. Ma bekasi. Et c'est parmi les finga na raison na banga fafa rosso kologi pour ça. Mais ah ça que faut pas se dire c'est ngala finga te. Et c'est là le fingi mutoa. D'accord, ya le maman faut quand même ko chérie s'il te plaît. Le maman. Non bien, ngana en Amérique ba série mon a été sur 2011 2012, ils savent bambila ya Amérique. Il paraît ba tout place azalaka ba bondela ya tikala ya ba rien vie Amérique l'équipe passe ya dans ba mibali ne na kin. Ba pesa ki ba mbungu. Siko ya okanga ndoki pwani. Okanga Jaco achuba Jaco Mbeliso pendeni pwani, abete mungu ki pwani. Yo ye Amérique, mon préféré vie ya mibali bakabela kona kin. Abebi sa mukanda na ye. Donc ya vie na ye za ye moko. Et ya na kanda Jaco ni mta blessé pa mbali tu bimana na ye. Ah, azole la peka vie na ye mama, kanda Jaco na ndeni. Ole la vie na ye. Viona modèle azana baba zonga so maluku soki wapi wana kan c'est facile. Na zonga maluku ça? Il paraît. Araba maluku kuna ba côté kuna ndazala. Maluku c'est encore qualité ma chère. Maluku ça peka comme comme atiti na lemba te. Maman, na que en Amérique, na que se retrouver na maluku ya. Aya poto ça? Aya kapoto en Amérique. Ya. Et c'est souvent là hier, bon partager les John live. Bon partager les John. Tout ça ko beba na ngana ye. Ça va là yo. Mutu moi singa matisi masuko matate. Asinga na mamba baba autona ko matate. Nete pourquoi? Azana nyango. Asinga na mamba baba ya ko mata mais amati ya autona na asi. Autona makasi na asi. Longola banyo so ba modo yo mo matcha mata. D'accord. Non ko matcha etenzela. Anatanda yo obundana na ngina loba boy bande ko basi vie zaka moko. Mutu ay ba usala ka choix ya vie.
Bossa la choix ya mabete pour lobby après le bois pour regretter. Botika pe ko boko la ba gigolo. Julie Tinda demande. Botika pe ko boko la ba gigolo na ba pasha. Sonia micro mama. On a pas ça au kitoki. Bandeko basi bwana se osengi demande soki mati to kangyo micro boy to kitsa onanko. Merci. Donc nanyo loba bandeko na biso basi boye ba osala choix. Mbango yango to loba na bino chaque fois. Tonton moko akoza sérieux na yo lingi to préféré ka gigolo na yo. O préféré ka pasha na yo, préféré ba guno ba choix na yo. Tant baguno ba choix na yo a déteste a yeko sarana na yo abwa kisio si mabozonga ka bo molela lelo ba regrette o mona yango ba ibwana on attend bo revoir ba calcul na ba tir na bino carrière à moi c'est à la mais comment Mathieu Aïno on est à Mathieu et bonjour je m'aurais fait de mon cœur on verra ça télé là on verra de mon cœur salut Aïno le bilo il y a très bonne qualité bandeko bosala ki mobulu ezana ton nango. Moi, c'est à la raton, ton moro boé pour na se caser avant la kimia. Parce que le temps passe. La femme n'a pas beaucoup de temps comme les hommes. Donc, moi, c'est à Nunaka, moi, c'est à Fanaka. Bon, ça me dit, maman, Raissa, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même aujourd'hui. Je suis désolée. Oh, Jaco, oh, je sais pas moi qui, on s'en fout. Azumi, belle, petit garçon, Tony Kokowana, c'est un mec sérieux quand même. Sotalier, bon, moi, que c'est un mec calme. Hello, Nyezaraka Vandanae. Hello, Nini. Je suis désolée, ma soeur, tu vas t'en prendre à toi-même aujourd'hui. Donc, tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Yomoko na chambre, na yomoko. Tika, toto, Jaco, d'amour, kuna, na ba, nuit de noces, na ye, kuna. Asala, tranquillement et paisiblement, s'il te plaît. Oh, tiens, ben, nande, oh, bon, mais pas Nini. Mon bali, qui toro, bon, yomona, ngote, là, vos alaka. Et puis, maman, et c'est toto, Jaco, ça a toujours été un homme marié. Donc, ce qui veut dire que Raissa sortait avec Jaco quand il était marié. T'es d'accord avec moi, maman, ici? Voilà. Donc ma sœur, mobile ya bato oh yo zaki likangu na ye ko tchembeli lo pona nini. Donc tonton Jaco ça a toujours été un homme marié. Donc laisse-le tranquille, laisse-le vivre sa vie de marié paisiblement et tranquillement s'il te plaît. Donc aïno papa na beta c'était côté wana zo loba na donc basi bo sala ki mobulu tango kota ndaku yango yo parce que lobi bolela. OK? Ba biso to vena mabala, to za ba nzete, o te bi ko sa mobutu to ba nzete bino de ka bato o ka mikusa. Oh, maman et ses bisous. Aïno papa na sakola biso. Ba choix na bino ba conséquence na bino bandeko basi makambo to lobaka boyinaka nga ekomaka aino afingaka to fingaka te to lingaka bino tangu yo moko lelo mobulu putulu fata lozo kende na tunaka njoto bosela mobulu yango nde bobalelaka ou bien na njoto mo spécial bobomba pour na mariage keto comme pra ko balo longo njoto mobulu yo lata yango tala sima zonga moto ba choix na yo ba conséquence na yo basi botimba milia game jigolo to pasha akoyaka jamais na vino po bongisa yo jigolo to pasha que je suis nga moko ta que conseiller spécial de tous les pasha na jigolo du monde to yaka na vina bino pour intérêt si tu n'as rien to royate. Alors tant que luga mikena yo yeba te caser avec un homme et le ça nga passe eza elo moko de panama nga basi belé en étant jeune balinga mi bala ba sérieuté yana di no yebi yango ko petit familier o yebi game de tambola tant yo se caser na père et belé kuna ba gérer bakuta na bango problème eza makila moto ya jeunesse moi si en étant jeune la plupart merveille bon tout ça la plupart basi simple. La plupart ya basi en étant jeune et c'est pas pour na mibala baguna bango tala bagwango tonton mo boazwa soin ya lox na yeko legana lox na yeko soin na moi eleki na mbongo sombe ya moi si kabelo tonton mo boalela ko late na mbasi ke bimate ya zawana donc makile za ina nu moto c'est pendant un homme responsable et c'est oyebi père ba petit tango yaki ayela ki na spa ba bututé so basi belé en étant jeune balingaka ba bébé butu ba yaka ko se rendre compte à ça plonger dans love et ba bébé butu to ma casse na ba jetem to na ma casse na opesa litoi obiso so moi sa pie litoi ekemba la moro na opeso litoi na yelo aspect tendance na lata luketu mbeto yelo ba douceur tango wana sera osala nanu ki journalisme ne ozonga bona uto parquet carte déjà to telemeli to simbio Jaco tikala jamais kopesa vambili likonda botelo na loba na mtuno Jaco c'est investisseur bato boyebiti investisseur à neni na tangi ya bino ba degré pour comprendre to ana Mario to ana Pasha c'est nazo ya la nanga bien to za na Mario to ana Pasha to ana Gigolo to ana père des esprits et puis to ala na le Saint-Esprit Mario za mobali oyo soit qui pas essayer kolia kola le kokina magoda Gigolo za mobali oyo soit qui pas essayer kolia kola la magoda mais ape na besoin mbongo moi système Pasha za jomoro boy trop jeune alingi luyalu mais mbongo Pasha lukaka ndenge mo tena Gigolo to comprendre ouais père des esprits vraiment mbongo Pasha na ngo besoin ba la moi mike yo ba réduire na Pasha c'est-à-dire Pasha moi ça dit ça 3 c'est coquille Gigolo oya moi 1000 moi 2000 moi 300 moi 3000 pardon le père des esprits c'est quoi tribichou père des esprits comme tout azo investir père des esprits aroya na vino na ibandeli aro bando iPhone 18 lobby una créé le bébé ndenge nini on a problème à carrément à 3000 abundi na 2000 a pécho mais hier au mono bank a lona a kota yo jour moko zo kake au conteneur a bloqué na bo mais c'est ngala basi combien na poto boko na commentaire mi bal balia bino ba mbongo ba conteneur
basi combien na poto mibali batekisa no apale basi combien na poto mibali bazwa bino ba système pena ke koti nyongo na banque tina ba Congo bazali il y a niveau et par niveau GDG na boina panza makambo po mibali ba oyinanga donc eza game yango na ba bandeko basi bo sala ba choix ya malamu ba choix na bino ba conséquences na bino lelo na elina nujara mibali lobby soto fungoli sujet ou bien plus tard na yesu na jara basi ko petit milieu pe ba jar na jar game eza bongo ba yebi Jacob yebi ke Jacob za tonton game Jacob a tonton game en même temps Jacob par rapport baba tonton moi wine ko bala che système na Palestine mais libanda cimenterie et belardo na kanyi micro Maman Fortune yaya loba yaya non ma maman Albertina maman Fortune fungula micro bonsoir yaya bonsoir maman en tout cas maman Eze tata ina makamba lobby vraiment nazoki même na mawa makamba lobby vraiment zaya solo omoni biso basi nde lobby tokutana na oya bien tokutana na biso na oya bien basi nde choix ezaka mama mobulu biso to lingaka de oyo na uto loba wana papa yo o dépasser pona ye o pc donc moi sinde donc toza penda suka ya bazoba sikoyo soki okutani na makamba boye lelo muto osalaka ne vikala lelo a conçu vie na ye na mutu mususu yo ya sikoyo obebisele ba relation na ye ezalaka mais pourquoi pas on obele on to chaque sala ya mabe même si à ma déjà selon la série bien au salon dans le passé ce qui va le monde c'est que zemi na 2001 et compliqué quand il faut aussi là na 2001 est-ce que ça peut caractériser non pas ça exemple non pas ça exemple yo il faut aussi là na 2001 parce que tout que ça qui kamba ya passe wana sala ki otika ki yake pona tango yake ibanele ki asali vina ya bali lelo pourquoi na mamester ya kité aye lelo na libala moninga pa ya ko détruire tala bati watu bavanda to yeba kande ko tambola biso bana basi to yeba ka mobali nino lingo oya za pour de vrai aye comment makango te mais avec le temps tu dois comprendre avec le temps tu vas comprendre soko comprendre na yo osali chemin na yo soko bika tena zaka wana tango pardon tato ino zalaka wana umi la pensa. Allô maman, yaya. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas maman. Bonjour, bonsoir maman. Là nous makasi oza kitoko et puis live nous na ordre au fin raté on a mati merci maman. Raisa Vambini il faut za tala ba 40 quelques siko. Na zolanda ye moi si kitoko na la émission na télé. Ouais. Toboite kindumba ou oza ba mibali mebele na Congo ba sungo ba peso mbongo mais nazo sepela bana basi o bazo milukela sikoyo. Ba jeune fille ba bima bazo luka moi quelque chose pour la vie na bango. Ba bia yaka États-Unis. Maman soka yaka États-Unis kala. Ya R1 c'est que daki États-Unis on mukanda tata oka yende mambe komi passer. R1 ba bazo mukanda facilement. Profiter aux mukanda na profiter aux nationalité là moi c'est kitoko si on m'appelle mobile mo bomta benga ke awa. Amera profiter azu ata mukanda au comme l'américain on sera baler retour na yo. Siko kanda ya nini na ba ex na kondana ka basi oyo bazaka ozaki na mobali mo boye avant et simbite bokabwani ya ki abali na epi yo vino baby okomi na kanda pona batuana o to longola bazemi o na sala boye mais non c'est ça destin tant msu nzamba linga kiteke o continue na mutuana abungsela ki onzela no mususu yo na ozanga koyeba la tambola atika tata batu tranquille atika tranquille et ça destin simbite asambela nzambe aluka est-ce que pas moi pas Jacob qui part sur la question comme on a coché une parce qu'il y a pas blessé il y a pas tout Jacob Luka même il va solo là aluka likamango ayi balikamango nini oyo azina motema ne quoi à s'excuser peut-être oui akoki pe kosala ngo mais si soka ina réseau c'est que ça peut-être na likambo ya makasi ça pe na motema aza na contre tonton Jacob mais biso surtout maman tozwa pe baguma makasi okuta pe mobali mo rappeler ça makasi o lingaka pe ndando sa vina ye mais après faut simbite sambela nzambe luka chemin mususu nzambe o refaire vie na yo nde baloba peut refaire sa vie alors moi si kitoko merci maman lo nanga na lubango je t'aime beaucoup bon aussi merci maman allô maman Thérèse en fait maman Thérèse allô papa bonsoir à tout le monde hein? Bonsoir nous papa bonsoir yaya boni maman merci la plus belle et la plus posée. Merci beaucoup, merci. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Nani, moi je connais très bien tonton Jaco. Hein? Ok. À l'époque où il était rappeur, quand on avait l'émission Les Enfants d'abord, je figurais dans cette émission à l'époque. Alors, tu regardes ma contact, naïe, mais naïe poto kala déjà. Je peux juste faire un témoignage. Okay. Raïssa, na tonton Jaco bakabwana kala. Depuis séparation, na bango tonton Jaco a eu d'autres relations, connues ou pas connues. Tout ça là au monde a Raïssa té. Raïssa abimi lelo parce qu'il a se rendre compte que version ya tonton Jaco ya lelo et sa version ya bandako souhaité. OK. Webi azaba jaraba soyo akabwana mobali maolinga ba mibali wana ba échouer kaka to ba bongate ba réussir té. OK. Et là ya sali mutako salango et cause ande maman Esther. On pouvait comprendre sur les réactions maman Esther parce que maman Esther c'est plus récent encore. Au moni a vu le choc il y a même pas 2 ans tonton Jaco lelo aza un peu plus stable qu'il est. On pouvait encore comprendre maman Esther mais pas Raïssa. Webi Raïssa mibali combien bimina bango après tonton Jaco. Elle ne peut pas dire que malheur n'est lelo et Jaco, c'est faux. Hein? Et puis, tous à un peu logique, hein?
tonton Diako, c'est quelqu'un de public. Aza mutumoro vine bomba na rate yebani. Ce n'est pas un mauvais tonton. Hein? Aza vulgarité, aza intellectuel, aza maître de conférence. Na yebite so bat bayeba musa na. Tonton Diako, c'est un maître de conférence. Et ça l'activité privée, publique, tout ça va bien pour animer la soirée, donc c'est quelqu'un qui est très bien organisé. Et n'oublions pas, aza na ban na mikolo. Tonton Diako a mon âge nangai. OK. Bon, oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un, même temps, on voyait comment on soin. C'est un homme qui sait prendre soin d'une femme. Moi, j'ai son portable. Même moi, si je devais être dans mariage na bango. Na suis contre ta boulot, ba vacances, ils ont mis en retard, na kete. Na solane, chaque fois, c'est vraiment un bon papa. Au moins, na mboka na biso, tozan avec exemple, ma bébé. Moni surtout na réseau oyo, et vulgariser tellement bêtises, que. Non, s'il vous plaît. Oui. Don Julio, bonjour, oui, bonsoir à toi. Ah, bonsoir. Version à tonton Jaco yo lobby est responsable. Je pense que ça date pas de 2010 ou 2014. Je dis ça, je pèse mes mots. Différence c'est aboyé. Oyebi tonton Jaco te ko leka muto azo loba. Oyebi tonton Jaco te ko leka dauphin bula matadi. On peut sur exemple. Oyebi tonton Jaco te ko leka ndeko na biso neve national. Pour ce sont des gens oyo ba live aboy bolinga royati. Je comprends qu'à un moment donné, nous doit changer avec l'âge, la personne grandit, a se métamorphoser. Et ça mais retenir les locaux, il a foutu là tonton Jacob a parlé. Relation moi oumela. Oh ben maître conférence zo loba ici bamba ou 20 000 en charge. Raissa 20 000 wano zo loba. Abunda créer là tonton Jacob a car na likonda ya sera ya régime kalamba yo na tango obeta na Z. Vous comprenez? Tant que loba likambu c'est bien, je comprends non comprendre yo. Mais tout le bâtiment que je connais le monsieur, c'est un responsable d'il y a longtemps. Pour ça, on a kin. Nous en plein live. Nous allons mettre des finances le numéro batu benga. Pour essayer en matière, tout pire matière. Nous allons voir ma cambo pour essayer petit ça. Et ça va faire une bête biloko. Sarah, oh putain. Et ça va faire une bimisa biloko et go soka. Ah, ino boma et mon ato boma to zonga asima. Je comprends ça mon bali, to fongo la makambo to solo. Mais loko zo bossana. Jako aliambongo ali sala. Un responsable mon bali aliambongo minga yobalde. Et loko bossana. Jaco aliaba mikenjo rando simbi sa 20 000. Tout beaucoup de détails, nous devons éviter pour matière qui n'a pas tout dosé. C'est bon, mais retenir phrase oyo. Prouver que Jaco a toujours été responsable depuis Kala. Bon, au moment où linga nani ba live maman c'est parce que tous en attend yo kamuninga, ils rapidement avec intelligence. Je respecte beaucoup point de vue en déco, na biloko alobi. Mais pour en répondre intelligemment, alobi des choses à retenir. Raissa sombi à tonton Jaco voiture. Raissa fouté là baloyer, c'est ça non? Oui. Est-ce que loko ane ko longola mutu oui, alia pe bambongo ya batu. Bon, entre guillemets na tiango parenthèse pour yenda edi vérita ou lia bambongo batu. Mais moi je reviens en tant qu'un homme. Moi même ngande na lo boy. Je suis pas un homme parfait. Bien que j'essaie d'être logique na vie nanga, na beta pe côté mo erreur à vie na lia pe mbongo ndeko nanga. Même yo muto lobi ngo na ndimi teke na vie na ona no lia loko mutu te. Ata na côté mais erreur wana mutu tu eyelai. Oh mon circonstance mo boy ça ko jouer loko mutu mo boy pe et qui nango. Vous comprenez? Moi je vais seulement retenir une chose. Toyebi mboka na biso bien lelo, toyebi communauté na biso bien. Moi j'ai dit papa tonton Jaco n'est pas parfait, mais c'est un homme responsable, c'est un homme qui a de l'éthique. Éthique eza bato bazana ba valeur moko epesa lokumu. Oh mona. Et quand j'ai dit que c'est un homme responsable maman, est-ce que boyebi que Jaco uchi obali sabana mi baleka na ne moko. Et ses enfants ba salaka, moko sala na Vodacom, moko sala na RTNC. Oyebi ngana kenda kin mingite, nazana ba cousin ba cousine na kin. La mode de mère aujourd'hui na kin, maman esa yebi mieux que quiconque parce qu'il y a marabato belé. Ba jeune fille belé à l'élo na Kishasa, soit ta otsa kindumba, soit ta femme moi c'est ba marié. Rarement mon ba jeune fille na Kishasa bundi pena luka boulot na ndenga logique, ça vient na ndenga logique na John ya ta ba moyen zate me ba bunda. Rare, baza rare. O mona, so tonton Jawa tangi sa ba ni ba chic ba vida ba université ba zo ba boulot. Et quand je parle de ban non ba plus ba wa basi, ya mi balité ba wa basi parce que ba mon éducation à papa na bana basi. O mona, parce que moi c'est bébé na famille les plus fragiles les basi. Basi ne ba plus exposé na bébé. Omoni ngana boité na cadre bolingo moi c'est ko sombelo mutuka ko peso ndako nga monde na za est-ce que na poto ndeto za je crois ko pesi exemple pour je crois ko zape mutu mo yebi mo ba vie ba mibali na poto ndenge salama o pesa bandiko na biso ba conseil belé bien et je soutiens ba conseil o pesa bango wana tango ba sala bola mu na vie mibali ba sala ngo po ba zobata ba sala ngo po ba bizengi te baza basi moni moi c'est za na motema bo mama basi ba lokwa biso mibali te to pesa na intérêt ana o pesa pour na fongole makolo te basi e musu ba pesa na ndenge mo ya mawa o mona et puis na esprit que soit na soutenir ya za bien ko seka na ye bonheur na ye ngape eko partager na ngai omona donc côté on a tous lo batte po ba sombela ge mutuka to ba futela ge ndako nde aza irresponsable ba aventurer ngana lobi karake non bana oui maman na kata débat oui to yinga na yo ba tonto belé
papa belé nanda kwa libala na mwasi na bana azata tamu kwa street responsable so ka koti bana balengi carré mais so akeli banda na bito to Jacoté oui alors ça est plus que tonton Jaco cause un responsable tonton Jaco selon vous et le but est que par rapport à ma propos ya noko aino en cause ça la moté so ka bali si bana baza ba condition bien baza très poli et le but est que tonton Jaco à cause à passe moi dire moi petit mbongo toi na moi 3 4 parce que moi je vais balai tonton Jaco maman Mathieu pardon et c'est sous maman il attends tonton Jaco koye ba siko comme ça tu na ba mususu parce que pour casquette c'est tonton Jaco o ba tu ba yé ba katango midi pourquoi na ya ba ina mama etsena kata tonton susu makambo zo bima azaki na kinga neti ko neti ngana ko kamaki likango toi mobali ya Raissa na moment nini parce que on mari na moi ndako o azaki pasteur de côté ya siko en fait ils ont fait tourner bateau cause la responsabilité que faut c'est que ça homme sérieux au la capacité au china capacité bandaté tout ce qu'on comme ça bateau vite casquette ne va pas y aller qui n'ont ils ont net nga mona comme atilo I know le va pas tonton jo azo mabanda na c'est le mot précisé tonton du le pardon c'est bon d'accord makambo lobi ngana temeli ote mena ngasa ka recadrage muto kwa jibe mpia na balisa bana mutandima te muto kwa jibe akobota mwana lokwa kadogo muto lokwa la ntone ve na biso de la zamba abotisi akolisi atangisi bana ba diplôme to mona pe libala bana ni mais bato bana Kinshasa ba ebi Kinshasa bote na casino Salut na ville au moins 20 ans ya kana ba fille ba 18 à 17 ans ni ba makangu na ye c'est-à-dire que la personne peut être un bon père mais un mauvais mari. La personne peut être un bon père mais un mauvais mari en même temps ndumba mola so mtoko we ranson bana makangu bana oya kana ba casino Salut wana bana kimba bi na lo ba Kinshasa na pecho na preuve kota casino Salut au moins we ya kana ba fille 17 à 18 ans ni ba makangu na ye wana ninja mpanzi mutu lokola jibe ninga kolisi bana onimeke jiba robot kadogo mutu lokola kofi na age na yebo nimeke ko hiyo système master didiston na o amkia uteko bot sakala kalate awa donc ba mam tolo ba la personne peut être un bon père mais un mauvais mari kokola ya bana mingi éducation bana ba maman basimba yango tolo ba pena kimia na zopo ya ko tuta ba bordira makasi et puis so yebite je t'informe qui gigola tonton Jaco za ya kaleza ya lelote ta sous de ta réseau ba sutuke lango je dis ça je pèse mes mots qui gigolo ya tonton Jaco eza ya kala ya lelote yena vina ndeko na biso na bombi kombo ando travailler émission studio maximum tout le baga nyonso ah bon on permettre ngana d'après son point de vue oui papa je aussi moyen pour la question papa non non c'est pas pour exemple nyonso opesa ce sont des choses qui ne sont pas étrangères bon autant exemple JB autant exemple ya Wera na go s'abonner na compte non s'abonner na compte nanga je vais t'envoyer des captures de photos yanga na Wera yanga na JB je connais tous ces gens là par cœur. Vous comprenez? Et même JB Tangolo ba JB. Moi non JB Bolo ba ucho balisa. Daïda, je la connais par cœur. Nga mona vivana na poto. JB beaucoup liba anete. Bana wana bazui chance au bongana pourquoi? Grâce à Camère. Ce même les lots Daïda zui moi stabilité pour à bala les lois à poser, et a beau père na bango fongolé les bango G blo moi bon. Omoni? Donc nga exemple à Wera, ce n'est pas un bon exemple à opesa par rapport à tonton Jaco. Je veux que tu me dises moi na nini ya muke onengo lo bela jibeto Wera au mona ina remarquez tonton Jaco basio azwaka baza toujours basio baza à certain âge baza la responsable tellement no wana don Julio to ke belete la famille ba eboye bi relation Jaco na Raissa famille za ya nini beaucoup mana assez et puis beta machine Jaco tango beta na famille ane wana famille avec quel âge non par exemple na utalo bialika ba pas gigolo ainsi de suite bagwa mibali ya basi peza basi pe bana baguna bango foye ba Jaco c'est un tireur aza cibleur aza mutu oyo atalaka. C'est-à-dire que tant qu'on a déjà, tout en 2026, déjà 2026, moins 2012. Si quoi comme au Kanga, si quoi ça va? Oui, non, on a pause natika. Bref, au moins tonton ebele ah arsi micro, arsi auto mata micro. Ndeko nanga na kopa ki pasha na gigolo mutu na mutu. Azana ndenge tambusa kop na opesho exemple wana kino yebi. Na mincho mtasimbi vila kinto wana petit mo bobenga Alex Fawaz meti le roi sule kauka mais mama na gigolo totalaka noko atalaka place ni ocha lokolo place ni ocha zolo banoko wana baade ana game alikolo ko leka Jaco n'avait pas les games déjà maître de cérémonie c'est-à-dire que akocha botene ayeko cha esika ya zotala ke petit chwa na game na oya na meki e coach na ye e oyebi ba basi boko melanga na se e belé ya ba gigolo baluka kaka basi ba na game oluko mona mwa mkete so moni gigolo na mwana mkia seke mwana mkia na aroza mwana ese depana mayebi pana me boka mkelenge na ndenge ya kini donc pour que na chité zake la majorité ba tonton mona ba gigolo to ba pasha batala basio ade ana game donc Raissa malgré ba désert na ba erreur vie na ye azam monu azaki déjà stable na ndenge ya masasa bolo ba vérité boko même monde na panel bo mona
azalaki déjà stable na ndenge ya masasa et puis azalaki na mwa game na ye ya moke kodéranger ya gigolo akoya kozwa momi na kodéranger ya jo moko ana moke aoluka petit mwa moke po azalaka na ye ntango so arata jeunesse baza ndenge moko te yaya baza ndenge moko te nakopesa kaka mwa secret moko boye na fungolaka mwa je moke omoni Raissa à l'époque oyo andobima na tonton Jaco allo oui donc le badon yo papa na même époque wana soki Raissa olandanga elle sortait aussi avec nani directeur ya Visa 2000 boye bien epi game ana nyonso esa opekisa toloba mais yo fungwama biso deya toyebi kasi on a obika est-ce que boyebi yango bo comprendre yango siko boyebi mukolo Visa 2000 non journaliste journal oya ba oya ndo sala oya zelo kwa Vogue na Kinshasa Visa 2000 la diluya au même époque elle sortait avec tonton Jaco azalaki kubimana la diluya azali kango la diluya donc la fille n'était pas plus sérieuse que ce que vous pensez. Tonton Jaco azalaka muto banda obenda pe moi je na ndenge na parce que tonton Jaco il a tiré beaucoup de femmes à l'époque. Bah jeune to mikolo. C'est raison. Voilà. Non, moi nga eloko na lobi na obi te tonton na défendre vie à tonton Jaco te pona yedi yango parfaitement te. Naza mutema na yete. Na lobi aza parfait. Nga na yisi mai c'est que tonton Jaco otomona lelo, c'est un homme responsable qui a quand même de l'éthique et des choses que européen sa biso. Bah jeune net ngande na zaboy. Bah te bien peut-être na pousser binote hein. Mais nga personnellement a inspiranga un certain nombre de choses de la vie. Moni, si on a cadre et on a gigolo, je vais juste dire une chose. Un gigolo, c'est un homme, d'abord, de base, où il a un avenir, il a ignoré l'avenir, il a dépendre de moi si, tu as exploité vie à moi, moi si. Bah, moi, je vais gigolo, à vivre ici, moi si. Tonton Jaco, c'est pas le cas. Tonton Jaco, dans la société de communication, c'est un maître de conférence, mon frère. Télémara wana Julio. Télémara wana. Attends, tu vas comprendre Joe bien, donc bien, alors biboy. Tonton Jaco, on a yé. À cause de gigolo, parce que à mon amour, Mickey bongo. Voilà, c'est ça. Yango na ina corriger wana télémara wana papa nanga. Retenir phrase gigolo à Ramtanzala, t'es pas champion Ramtanzala. Kende bien à dictionnaire vérifier mot gigolo. Je dis ça, je pèse mes mots. Gigolo Ramtanzala, t'es yes gigolo et gigolo. Père, y'en a pas gigolo m'suna kinwana à roya par kilo range à 100 000, parfois 500 € nanjoto. Toi ba mamto loba. Y'a autant de loba makambu. Toi ba mamto loba. Jaco a gigolo te so lingi na matisse grade. Asa mettre plein casse. Asa sous père des esprits. Le rôle anga ino na père des esprits. Papa yes gigolo y'a niveau. Est-ce que tu anga ino so na mna chelto ina yo la na moi sanzala. Non. Non ciblette. Autant lobi petit chonda boana game. Na oya na tiema kam meno récupérer. Toi ba mamto loba yaya. Peut-être yo to confondre ba gigolo nzala ya kino ezaka zo lela momi moi 100 mois 200. Non, le bon gigolo ba la batanzala te. Retenez phrase, le bon gigolo ba batanzala te. Ba pas chande ba batanzala. J'ai un gigolo mso so la moi sine kada cheneta 5 000 €. Ba si boko mana ça. Mais liko na ngaki def 100 000 $ na banque. Pa le kiena ngo. Ali na 24. Toi ba mamto loba ko. Na kanga micro. Si on a lingo ebsanga ndeko nanga, il s'il te plaît. Pardon maman ici, pardon. La linga Issa ebsanga soki, qu'est-ce qui lui fait dire que Jaco a gigolo? Non, Vanda okozonga ba modono mbakitisie ozonga na sima mais yeba ba gigolo ba batana bakitisie akitisie te bo kitete azonga pardon azongi merci toto tema wana yebelo ko mo kondo ndeko nanga alubaga na shite nanga kala pardon s'il vous plaît ndeko nani kolata nani bombarde fongola miko ya bonjour maman. Bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Vraiment, oui, c'est un sujet très important, donc il doit intervenir de Louba. Moi, naza journaliste, je ne saurais pas me présenter. Tu vois, tonton Jaco na milieu na biso ba journaliste, atkala ozala exemplaire T. Jamais. Je na mona ba présenter ta présence, je crois bien à madame Dorcas Kapinga ya Biwan. Eleki langa na bi akomi na makamba nzambe. À chaque fois que tu kenda ba reportage, ba milieu to kuta na jamais ba Louba na ndenga bien. Atkala jamais kozala l'exemplaire. Et puis, au-delà de ça, tant qu'on va voir le baby Raissa Kobebi sa réputation, et ce n'est pas ça. Raissa a le droit de parler de son passé. Ce bébé de l'Issoula passé n'a plus sa témoignage, elle est libre. Bah, tu vas quitter, Kokoma ko condamner, bah, quitter, Kokoma ko critiquer, elle a parlé de sa vie. Maman, maman. Bah, tu vois, en fait, c'est tout ça, débat par rapport à l'obike, n'a pas tout toi bimana yé. Mon toi blessé ma casse. Ça va faire Timbeli, bah, toi bimana yé. On te ça au bon message Jaco. Tu t'es mis qu'à place là. Pourquoi qu'à faut Jaco? On faut ça la imabe. Pourquoi pas battre tous yo yé même de pas pour aller monter pour aller tonton Jaco. Eh bien maman. Tozolanda tonton inonde ngazoloba. O comprendre que tonton Jaco ce n'est pas une bonne personne. Telle que le kasali ma mère. Ou tu kabona na moi si azana on a pas problème na ba blessure. OK au bala. Peut-être que ma mère bande ko espérer que boko ki obongisa ça ba problème et ya ka boko bongisa. Du coup yo bali mbala moko. Obi ko tiesinga na kingo. Obomi muninga 2 fois.
c'est beau comprendre. Parce que y a quand même un problème beaucoup de aibi qui est un problème aussi lisant. Raisa wazo lobana aibi le pourquoi lobi ke tonton Jaco so ba pesi ngambeli na batunyo so na bima batu ba otanga baza ba mettre plein mais aulo bate ke o aussi mbela ba mbeli bo mabo mais lobi tonton Jaco so tel cas histoire na ye kala no ndenga tika la première dame là o azala ki na ye akepa ma mester ezala ka loka je mukie sujet yebo na réseaux sociaux boua comme ba mona ma mester tango tika ma mester mbala moko chez l'autre dame là vous voyez comment vous comprenez que tonton Jaco c'est une mauvaise personne akoko sala mutu mabe na ba joka ndenga dans la bogar wana oseka osala pe mabe donc moi je trouve que Raisa lobby na evi na ya lobby passé na c'est normal on comprend comprenons aussi que tonton Jaco n'est pas une bonne personne donc papa Zoloba tonton Jaco est responsable tonton Aino a expliqué vous êtes responsable vous êtes un bon père c'est pas être un bon mari tu peux être responsable autant qu'il s'abonne à nos classes cela ne suffit pas il faut azala une bonne personne aza une bonne personne te la société congolaise tonton Jaco non soit aza parrain na ye à l'un exemple en c'est une mauvaise personne aza muta bien te merci beaucoup maman. Maman fungula miko yaya kwa tonton Maloba. Maman fungula miko loba yaya. Bonsoir PC. Bonsoir yaya, bonsoir maman. D'abord je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Et d'accord. Concernant le sujet de tonton Jaco et Raisa, bon, non à l'objet aussi mbambeli so ba PC parmi ba ex nae muto akokyocha c'est tonton Jaco. Bon, biso vraiment toyebi o les gars qui entrent pas mi balete. Mais Raisa aussi elle n'est pas bête, elle a li bomate pour qu'elle ba bon. Tu vois un peu. Selon na ba makambo ta koloba yo mo ele kelaka comme na tonton Jaco et puis makambo tozo yoka nous tous un peu moko na quoi. Comme na tonton Jaco oui aza mutu toyebi que parents c'est na tromper mais da ba tout sur moni boy même parents nae au cause avait trompé c'était obi mobi que oh vraiment c'est un homme vraiment bien débat tonton Jaco. Bon c'est que moi je voulais juste dire que et puis ça bat sur kamaye surtout les femmes aussi faut que yebaka ato sunga mutongo mais yo mo pe fota la lobby no za stable ata tonton Jaco penga kabala ya Raisa te ou bien ndenge peut-être so ya Raisa de là c'est trouver qui un peu hasard stable dans un domaine belé il y a que ça la vraiment pe mingité c'est un peu ça je suis pour le messie ou azana senanga tonton Aino ato lo ba bien être sérieux et puis intelligent c'est deux choses différentes quoi ba tout ming comment tonton Jaco do monde maye les boy mais ba témoignage nous à la caca un peu mystique quoi ils ont vraiment bien été et nous les femmes to yeba ni yorko sala ato sunga no mutu mais yo moko pe fota la lobby dans 5 ans de 10 ans tel balé non mais aux un peu stable et au sala que pablo comme sous la zana ngote na makani c'est peu ça stabilité atel balé été mais yo moko aux stable ata tonton Jaco ngaka bala été ni té mais yo moko travailler sur yo moko à la stabilité le simbité ni té mais stabilité ya yo moko c'est vraiment très important c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Yaya, merci ma belle. Maman nada fonga miko maman. Bonjour Yaya. Bonsoir Maësi. Bonsoir maman. Bonsoir tout le monde. Maësi ngala ni na kaka naza nanga po te naza pe contre te. Mais étant que moi si na olobaka boy. Omoni papa na biso na si azolo auti ko pesa ba critère ya mibali ndenge bazalaka souvent mobali ndenge bayaka pa na biso basi. Boye ba pe Maësi oza mwasi. Omoni mwasi soki alingi mutu, mwasi aza mwasi soki alingi mutu. Assez dona katala biso basi tozalaka soko lingi mutu mibali po bayaka pa na biso mona mobali kaka nde ba to koma ko yoka balobaka tout le monde au fait dans un bref hein parce qu'on a peine à grippe étranger bah et c'est on dit tonton Jaco comment on a c'est un gentleman certes mais au moins il a vu un moment ils ont un comme la biso c'est-à-dire ba séparation to fan na rappel biso mo pétant bateau ah nini na sali na passé erreur na pesa ki wapi na relation ou pour na relation na ngana s'engager na ba ko bongisa ba comportement nanga et loko ezaka on a moni mabe moi moké pande qu'on a biso moi si parce que on a yeba ekala so pa moni na panel wa yebi ka yebi nga donc ezaka na vie faut pas tout le cadeau c'est victimiser ka on a force à cause victimiser yango ça là que et son biso te to bongisa ba erreur ya passé elle na émission na du début à la fin à se victimiser en tout et pour tout c'est pas que mibali nyo sonde basala e mabe mibali nyo so bazaki ba infidèle mibali non fallait qu'il y ait allo ba erreur na comme yemo ayeko talango sur la toile alors fallait que si satina suka que ngape côté boy nazala ki pe boy côté boy na sala ki pe boy parce que sotali madame la journaliste ngaka meme à mon likolo mais on dirait ba signaler qui a chaki na c'est parce que akoma pena ko ebiseta ozaki na intel ozaki pena intel n'est-ce pas ozaki mais on dirait ba signaler que chile non na moi c'est lembi la isinga je pense pas que na nyo sona pas zaki mabe parce que koyeba kokomo na pe ezana ba te belé nazo condamné été mais tozo parler sur oya lobby alelisa pe basi ya ba mabala ebelé maman ici alelisa basi ya mabala ebelé abuma ba mabala pe ebelé asala pe ba mabe o ebelé que atika ka ko se victimiser parce que moto soko ozana besoin vraiment oluka solution na vie na yo to nzambe asunga yo na ba makambo zo parce que na yo ki que hormis accident ana parce que aleka pe na hôpital la grand frère nanga hormis accident ana ba otindele pe ba
Bambasu wana ezouta wapi mama ici. Ngana yo toyebi te. Donc c'est-à-dire aluka oye kosenga abenga a s'excuser pe. Parce que soka on s'est victimisé kaka aomi sungate au fait mama ici. Aomi sungate. Ozomona azomi sungate na bandeli so tonton Jaco azana gentleman certes parce que ngai na yebaka na relation na tonton Jaco. Na yebaka bango ensemble. En tout cas moi je voyais un bon tonton et tout mais vraiment il était gentleman à l'époque na moi na muké na ndo comprendre que tonton Azadje c'est un bon parleur. C'est un bon parleur au cœur. Donc moi si omi paye sa kaka et par après tu seras déçu. Mais hormis ça yebe azana beror na ye atika ko condamner kaka ba passer kaka ba non atika ko se victimiser et ko sunga ye akofanda ye moko otala non beror pe zala kape bwe dona lukape na tika bwe na lukape côté bwe na sala bwe basi na lelisa nzambe limbisa tout ça elle ignorait tout au fait ali sala daki na mwasi na ndako nanani donc tout ça là atika kana mukuse ko se victimiser à reconnaître pe ba mabe na ye et ko sunga ye abima la situation oh azana oh yemo kazo ko comprendre parce que vu âge alobi elle a maintenant 43 ans ah non na moi naté et tout to ebite ni comme elle tout ça là wana to ko condamner parce que eza vie privée na ye mais après atika ndeko se victimiser azape na erreur na ye azape na mabe asala ape na bato lelisa ala ba couple pe apanza azana basi mabala lelisa oyo et c'est tout ya wana kanga ngana loba en tout cas merci maman ici merci beaucoup mère merci c'est vrai maman Nita. Oui, papa. La plupart, il y a mis bala mayele au baza kitoko. Bazalaka ba gigolo frapper. Gigolo frapper surtout en France ba koma ebele. Mobali azo kabelo bambongo. C'est lié moko azo peso bambongo 3000 4000. Mais tant nga beto blako ese, tu vas pleurer. Nyeti tata o maman Esther na komela un message. Tant on va dans relation nga mona komela je pense que na message. Na ba ne momi ke bana tata ko tala ekaka, c'est un grand frapper. Et maman Esther azo souffrir donc elle souffre la dame. Omoni na vie et soko yebi eloko yo lingite oko perdre eloko ya talo o yo lingaki neti tata o eloko ya lokaka aye barate mais jour à perdre o ya mutu esa grâce on njamba tchekati na ye c'est là où il va regretter de toute sa vie. Yango na peut sa batu mingi conseil on doit prier et savoir comment marcher. Les karma existent. Mon neti tata o bobomba data lelo moi so autobala un jour a otike vadio na kati ya canapé batu ba yebi histoire à Sibène Angola un grand musicien. C'est lui qui était le premier frappeur de femmes. Les lois tika na fauteuil roulant moi si ya tikaye. Pona makambo oyo. Alors bande komi bali bino mesana ko frapper basi pona mbongo. Bo tika bitude. Biso pe bana basi. To tika ba comportement oyo ya kolanda batu pona excès de sexe. Surtout bana basi mingi même totala ba signe que mobali oza frapper. Oyo za mutanzala. Oyo za mutapase. Mais tellement troisième makolo est là. Tellement to lingi à tout prix ko laksa bato ke nazana ndako libala nazana mobali po tana stati ma chérie yango tozo mona passe to comme ba dépressif ba dépendance de sexe donc to comme ba to benga ba oni how can I say na bossa ni na français kinga donc to comme ba ya tension pona makambo kaka ya bolingo ma chérie là où tu vois que ta présence n'est plus valable laisse que ton absence parle plus que l'eau donc à un moment donné faut ressaisir faut rester tranquille. Et c'est comment on a point mon coquet place où présence n'a pedra et ça n'est pas déranger bateau n'a préféré absence n'a et l'obama casse vous mieux que tout semble la local on y a nzambe pris puis c'est tout ça ma bébé na vie tout tambola bien te la mi bala bateau mais au communique vie que les bien ah na zonga na sima na tambola bien je suis là je suis tranquille mais bande ko nga basi to ignora ka basinité ce que moni mobali wana opé so valeur te ne reste pas place yo pesa ka plus ko linga te ba peso moins donc tu dois te dire non so nga na pesa ka 10 ya faut pesa nga 20 c'est comme ça parce que bana mibali mobali kendaka na oya zo mona moi ça kendaka na écoute yango papa na nga bana 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 kala ko bina kana mutu rumba te parce que litoy ekende oyo ko yoka o ko bebi salibala na yo bande ko nga basi tozala kana pressé ya ko prouver ba te ke oboti ke obali ke osana mobali na ndako ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prouver Batou. Batou mingi ba obala, oyebi ça ko bala te. Batou mingi ba oboto, ça ko bota te. Batou mingi ba kenaka ba émission pour na ba visibilité. Quand tu pars dans une émission, faut savoir qu'est-ce que je dois parler. Je vais parler comment. Oko binisa secret moko e binisa donc biso so dans la vie à vitre. Oko beta bordure, moi on a bordure mais et zipi donc na bolamu na yo, mabe na yo e mati. Et c'est dans la vie ma chérie ngako ese parce que oyebi place yoza soko mutu nyo so oyebi place yoza te oyebi o yoza te okoniata kaka na nie yango to mona na TikTok bato mingi ba oniata na nie parce que ba yebi place bazate TikTok c'est public mais Instagram c'est pour les grands bato basala rappeler na TikTok to ke na Instagram bosala ba plete na YouTube bosala ba plete parce que TikTok c'est public parce que tout lié public donne que de bêtises lo bana na kanimiko. Merci beaucoup Pedra na porter correction au lobby. Moi si tu sais que je t'aime bien mon bébé ezate qui expliqué bien tes zake bana mibale belé ya cop wana so na bina fongola ne ba fonctionnera
Pedra na bomi kopa bato. Non, aïe non nakati yote tuna nini. Bana basi mingi ese babenga mibali na poto ba gigolo. Je vais vous expliquer na ozo ki sabato ouais. Bozala kana ba gigolo te, mais bozala kana bato nzala na bato pasi na. Nazo kwa ko fumela ke ba basket na parfait, aza mutu apasi. Mutu ala ba desa mutu apasi. Omoni gigolo, ale la moi sinzala te. Akosa kana na conteneur moko à 20 000 € bi mabebe. Na ocholi boso na okeshini. Gigolo akoso melo biyo ke le Chine. Gigolo akoso melo biyo ke le Brésil, c'est un vrai gigolo. Mais bah oh il va nanda kuna jigote za mutu nzala mutu apasi. Boke bana mibalo ba ya non sac à Louis Vuitton ma chérie apesi au fongo la miso a préparer entrée a linga mon compte bancaire première soirée apesi au code ya téléphone na code ya banque keba tanga ko beto blanco ma chérie tu vas les Big micro merci. OK donc bande ko basi bokeba. Merci ese et là Pedra Olobawa eza parmi blo na ya la fongola mais na oboya pour la obebisa quoi pa bati on m'a expliquer donc Julio un gigolo na so eza pas sunga bato eza cop ça va tira na fongola tipa mibali kas bande ko basi bola nanga bien un vrai gigolo allez la moi si basket ti un bon gigolo aza muto oya na vie na yo a offrir yo même sac à Hermès il y a 12 000 balles basi bokoma basi boza bokoma combien boyebi histoire to combien bozala ba victime oyo mobali aye au liembo ngambal 5 000 6 000 mais liko nango continue nga banque à 50 000 80 000 pas les kinzela bokoma soye salama toté basé belé Pedro moi pena job pena sac Hermès c'est loko boloko Pedro ko lobi conteneur jaro ya vandi shop pena boy love bébé ndeni parcelle moi za massa c'est photo yo payer a payer terrain au monde pe ba matsa pe terrain zo mata njoro ya parcelle généralement oui mais na bague en fiançailles likolo non le basa victime ya mata pas témoigner mama victime yaka belé soto bito matsa gigolo za didiali ate ai non faut rectifier gigolo za didiali gigolo la aya gigolo pa kabindia ya te c'est gigolo sibla basi yango eloko na uchi ko isa don Julio atango ba mamba Jaco aluka jamais basi nzala un bon gigolo lula moi sanzala ta beta bon karazo bon take away a auto zone moi sanzala che à l'aise moi sanzala ta msele sango puis bon gigolo atimba mettre plein aluka basi nzala o ba malanda donc na ko cibler esa menatali petite na la malanda esa il faut la coller pour na côté pas esi donc to ba mamto loba na obo fungola biloko po anya mabete de panama ya to obo me ba cop na bango. Non, I know follow parce que va servir ming ba souffrir na makambo ya au moins na mutu mo 40 dégoûté mibali fona bataboy ça ne sert à rien faut vivre la vie. I know je na ngana tuna olobi Jaco Luka jamais basanzala d'accord oui parmi les deux dernières relations yo yebi à Jaco na maman Esther y compris na o aucho bala lelo selon toi bangonde ba lesaka Jaco ou bien Jaco va na banda kuna bango ou bien ba zoa Jaco très bien tele manuka wana na ofungo loko malgré na obo fungwa mama bozo obligé c'est bon na ofungwa ma donc tu eza bon landanga bien maman Esther azaki kitala tala Jaco faut miteka a mimoni face à miroir wana pour l'instant c'est important mais l'avenir est important bota la tonton Jacob yebaka na tonton Jaco autant va se mettre na maman Esther fungwe les games sous autant sur yo yebi ngote mais yemo ga mi yebi ala jomo boye oui bien sûr oui Pedro continue oui mama bese ezana mibali msusu pona akoma DG fona bi makana esa ana makam pona yeba na fona bi mana Pedra mibali batalaka étoile te Pedra zela tonton Jaco ayebana ki mama Esther pa yebana ki ese ko yeb ezana ko yebana na ko yebana ye ayebani mais maman Esther azana public on parle de public. Oh. Tonton Jaco azalaka na atati photo na ye kaka 100 j'aime 200 attends-moi 20 commentaires kaka comment maman Esther abonsa la baka ese koyebana ezali na koyebana ese Pedro on a des sortes ya koyebana pardon I know on a des sortes ya koyebana ya public na koyebana ya sima ya caméra parce que soki ngana to keta mwana Paris batu bakoyeba ke non o eza Pedra o eza ese vous comprenez o eza Pedra o eza ese batu Pedra baza batu ese baza mais siko en dehors de TikTok soko ke na nenga YouTube nga Pedra na voiti mais na TikTok voyez ça parce que to yebani na nenga na biso na communauté angolaise na yebani ka boufagien na yebani ba portugais na yebani vous voyez mais maman Esther a yebani partout maman Esther imagine na ba espagnol ba oyema musique ona ba lekingai imagine ça lobby wa pa mana yeza ba leki lobby wa ba lekinga wa bon c'est là si on a télé pardon et c'est nga fungo eloko ezabou to se faire comprendre au moins na TikTok I know wayem danger to betana mais surtout quand YouTube auto et c'est tonton nani à part quelques bateaux par na TikTok no so wana muto ba shwana on est so comprendre tonton Jaco ayebana ki na bato a dimension na yi mais pas maman Esther ayeko zo kitala tala rubenda basi et c'est oyebi ga ndozana de pana moyebi combien de jo o azara be na binga so na obetana et c'est na bulka na zo makam oyebi yango pour ce tonton Jaco azaki penan ka alanga kota mama théâtre te un bon noko to ki chona ni mais ça musala zela na koma ici
Yo nanga toyebi que parmi porte efungwelaka bato bana mibali na bana basi porte en makangu de gauche à droite média en fait partie. Tonton Jacob bayebaka ya gospel tanga yo kolena ma mester akola ki epo banoko ebele babanda ko banga ma mester mibali ebele eskizenga na terme bazaka na complexe wana ngana na banoko ebele na kocha na boso obeta na S4 baganga ese bon to batanga numéro na ligne bitika betizo en moi sabat Pedra za témoin nga ba masanga combien balanda nga ya tshapso Pedra bitaza moi sibokende so oyebi masana tshao oluka ese oluka Pedra oluka ni visibilité. Pour entre biso mibali complexe soit de même façon pas basi et la basi belé à na game dépend de ma salle analyse majorité basi ba femme forte au ba na game ba boko la ba gigolo je pèse mes mots majorité ba femme forte ba na game ba suka kana mbala ba gigolo oyebi pona nini oui je pèse mes mots majorité ba femme forte ba na game ba suka kana ba gigolo so ya raté gigolo suka na jomo bo vilain parce que non, on a lobby à Bizaleli. Et c'est moi je parle pas du physique. La beauté est relative. Voilà. Par rapport à Bizaleli, la beauté est relative. Ok. Donc, au Komona, banoko wana ba mère wana belé le fêter ngana ba ser belé na carte, mais tout to pena inondé niveau. Moi jomo va série azati. Na couloir pour bisele passe. Et bo banoko milier ba existe à point. Combien de ser balanda Pedra, lui nga moi tonton mo boito zala bazala. Et za game. Siko yo Jaco a ciblé que Esther, audience Esther yana makam. Akoya. Et c'est na vie oyo baloba tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Jaco a yebana ki na ye. Mais Esther azaki na public ya basi. Et alors na mambandu le tolo banini. Na pese exemple moi typique pour comprendre. Soso pemba yebana mais pas un moment pifo, moment game, moment nini senga fallait ya babeta de 57. Mutoza mato ya botimba, atimba nga kana na micro na kiti na tikibino. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bon ma tabaki ko dos na. Ai non, man esse. Moni maman Esther, soit avec mon esprit, mais le père va aider ma colo. Oui, maman Esther, soit avec mon esprit, mais le père va aider ma colo. Le point ni, mais on a l'esprit assez fort. Mon temps a bête qui est déception. Dans la salle qui va bien qui n'appelle. Père a gagné ma colo émission. Bato frère ba timbaki. A gagné ma colo. Mais mère a zongi si sima a télémi. Elle était que ngana za Esther donc na benga no na mardoché to gêner 3 jours ngana za Esther, c'est moi qui dirige. Ça bazar ba vie oyo, bazar ba train. Na benga ba train. Ayebi train na barre tout donc akango ce qu'on a ningi soit zéro ya mutu à train ce que maman Esther ce qu'on a déjà rabashi OK attends tant na train à vitesse au kangi na ninga makulu na ninga sa makulu te elle est sage pour tata au maman Pedra arrête ma papa réseaux sociaux papa va visiter TikTok c'est ça na il ma papa va TikTok ba j'aime ba commentaire c'est ça même na monde de théâtre Jaco azalaki na vitesse mingi te au monde tant comment ki minga maman Esther bakoma ekolobela ye et c'est nazoloba na yo na muto sala théâtre na muto ba journaliste na muto yebani bazana game mon côté ese bazana game mon côté maman Esther a lekie na visibilité na musika na TikTok na aura maman na aura oui papa Pedra en tout cas nga loba toujours et pas essayer na sepelaka parce que tout solo laka tout soit raté tout ça là ba débat moko sordide et ça rappelle un point de vue à mutu na mutu toujours yokana et puis toujours se respecter. Moi je respecte tout ce que tu as dit hein so permettre na citoyen yo au lobby na ozana ngwa koloba mais eloko ya décevoir ngeza ke ozo loba biloko moko boye et senga ozana ba preuve montango loba alinya iba mama Esther makolo bon yo moko yebi esika nini omonela ki biloko wana tonton Jaco la Julio si tu me permets, si ça va. Julio, attends, yo mon copain, on a peut-être loba. Tonton Jaco à la base, hein, ce n'est pas un comédien de théâtre. Il faut voir belo mon muto entraîner dans ma théâtre ça ma Esther. Par amour, tonton Jaco a comment ça ma théâtre. Et parce que merci beaucoup. Mention. Oui. Donc, tu veux, en fait, un confesseur qui est mon camarade, tonton Jaco m'a bloqué, ils ont ma Esther. Ben non. Bien sûr. Ben non, comment ça? Oh. Tonton Jaco ma Esther. Tonton pas ça à théâtre. Même chez Caleb, c'est ma Esther. Ben non. Tonton Jaco écrivait depuis longtemps des scénarios et à papier ça va théâtre. Oui. Mais moi ça à théâtre, c'est pas ma Esther quand même. Je sais pas. Je vais juste vous dire une chose. Parce que Balinga n'a pas théâtre. On descend ça théâtre pendant calme. Mais là, il a mon théâtre, ça théâtre, c'est pas ma Esther. Je lui demande quoi bien le côté. Nasi ça t'es pas que ça. C'est ça la carte. Balinga ni na théâtre mais ça te répondre et si ça te répondre. Balinga ni na théâtre mais bana kala. Bon balé. Balinga na théâtre mais bana kala. Tonton Jaco a toujours été à proximité à bato théâtre. A comme la bombe scénario belé. Moi batabiso bela théâtre tout ça etc. Pour basa la texte na bango et belé bando consulter tonton Jaco.
Ça, c'est une histoire qui date de longtemps, de longue date. Papa, et Jules, tonton Diaco, Maman, il s'engage si ça la différence entre koyiba mutu succès na love na bangonde ndenge baba no memelango yango esali ki tonton Diaco comme populaire na TikTok. Papa Jules, on a une question. On a une question more simple. Question non simple. Ouais. Vrai ou faux que tonton Diaco c'est un bon parleur? Oui, tu as raison, c'est un très bon parleur. Ok, molo, merci. Vrai ou faux que tonton Diaco c'est le genre des hommes où il y a Gérard Basimi Balemi Satou na très moro même 5 au Kiti Mso Mati. Alors ça je ne sais pas. Mais papa on dit que ça bien par cœur. Té, tant on loba. Maman il sait yo ka sindenge ino azolo be. Maman il sait monde ngozana. Osolana ino non. Admettons boko zape ba ami. C'est pas parce que po boza ba mina ino nyonso ino loba kombo nonga fona ndimango. Donc tu le téléma wana to sungana. On ngai yé tango loba que tonton Diaco gère 5 femmes, 3 femmes, 4 femmes na moko. J'ai besoin ka tshela na ba preuve. Don Julio. Ouais. On a no loba no makambo yo. Na na besoin ba preuve pour ceux qui me connaissent. Aino wayem. Naza muto na uta na monde ya art. Na lobby je pèse mes mots. Otu na bobo manoko, otu na la richesse, otu na ada. Baba maso to lekana ba depuis les hérédits na matuza. Ba elbi muke ba to yebani ba Christian ba Lisette Molaso ko Shakira. Nous konono. Tona ba nous konono vraiment. Nga so na niveau na solution pour lobby na nga oyebi tonton Diaco par cœur. Mo wana ba na commentaire bolo ba so na kosi. Tant on match lobby je connais tonton Diaco par cœur. Ndeko na nga. Soki oyebi mutu par cœur, okoloba mambo lobate. Je pèse mes mots. Tant on lobby oyebi mutu par cœur, c'est-à-dire ça c'est ba mambo belé. Et alors nga aino ni version na bino na yebi Afrique de l'Est par air, oui, par cœur oui, parce que na sala cop na nga na ba pays lo ba Tanzanie, Kenya, Uganda, Rwanda. So na bino yebi Afrique du Sud par cœur oui, parce que na vivant en Afrique du Sud, na mbo ba Mozambique, ba Angola na ba Pedra, ba secteur wana nyoso ya Afrique Sud na Est na maîtrisa pour na zala wana ta ke manima. To so la makambu, to ba makambo to loba. Aino o de c'est vrai non charisme, et ça na artiste mon côté, même président Douche toujours na pièce amour cruel chez la Duchesse, mais connaît bien. Toyebani même na monde ba nzonzi wana toye nous konono ngana tika monde a pour na visa cible na vie na za na la ya ona tika ba monde wana et léona kumsinza mina vandi sa game na zo game na lingela na vie nga parce que nando mélanger art na basketball ceux qui me connaissent dans le vrai sens ba yebinga on a lo un témoignage na mon équipe le roi chaque club ya basketball surtout les transferts le plus cher ba so ye wana de chaque salonatra et ba preuve na ngo ezali na numéro de licence tant to lo ba makambu na lo ba na réseaux sociaux so mto pe info na nga azam to yebi vrai nga. Alors il soit na mputel et pas na bango le roi dernièrement débat na la salon na moi soda na kota kanchat na live na tie en plein live na état major ya kanchat yango ba ko yeba ko prouver yo tango lobi oyebi tonton Diaco je t'ai dit prouver nga na ndio poser ba question sous non na censé na répondre c'est-à-dire que tu connais pas les messieurs. Non, excusez-moi, na pardon. Et c'est oyebi dernièrement to saka no live ndeko moko bimaka wa akoma abimaka soki noko soki ya comédien moko boy ya musicien moko boy ya Denis Lesi voilà. Nde ombal moko mata panela nga na ndeko Denis Lesi ngabo na landa ye tina esika vanda na ko landela azana yende kwa Denis Lesi te. Nga problème na nga yango wana. Makambo zolo baso na besoin preuve na yango. Toza na live et de Panama na peso numéro de fin na peso numéro ya bato ba proche ya Diaco nga na yebi bo solo la. Toyaka na matière te parce que to luka to yebana pardon. Nga lingi yonde ochela biso preuve ke tala Diaco abimana mututel na mbala moko. Nga soza na posa na tchela au preuve et ça pour na jour à live na oya. Nga na yaka na matière yanga. Parce que omoni nga na gondima na go lobe loko yo nazana ba preuve na ngote. Otu na nga c'est pas pour na yebi ese moi c'est libala avant na Paris 8e tout ça etc. Bimana tonga gatiki ba na classe ake musala zongi asali moi live to partager. Ndena go loba ka ndena mona ese wana seki mibale bele balala ka non. Faut na zana ba preuve wana. Il y a des ouais biso ermsu na réseau awa to confondre ba blog ebele. On veut donner des témoignages des gens sans avoir des éléments à prouver cela en fait. Et ça m'a bé. Les éléments ezali papa sauf que ça y a kanango. Sauf que ça y a kanango. Julio Zela. Et s'il te plaît, n'a pas répondu à c'est Julio. N'a repère Sabino Lema, je quitte Kinshasa la semaine prochaine. Pardon, c'est pardon. Je quitte Kinshasa la semaine prochaine. Aïno Zela. Non comme Aïno Zela. Moutouan c'est dit mention la fungula miko yaya. Moi aussi, en question, on a posé à Don Julio. Don Julio, réponds-nous d'abord. Par tonton Diaco, d'appareil na yo, la 40e mariage na d'abord. Yo mto part na et ça mariage ni. Il y a liboso avant ma mère pendant que daki na ma mère, to na mariage oyo ndé akomi parrain na yo. Na raison ngasi. Bon, par respect, na go répondre yo, tonton Diaco a parrain na pour na mariage té. C'est mon parrain depuis que je suis jeune, hein, depuis que je suis enfant, na yebi bandakala. Au moins, ils pour la question mariage. Si je parle de tonton Diaco, na contacté na vie privée na été, to vie sentimentale na été. Na lobela qui aspect d'un homme que j'ai connu de longue date, responsable, parent de famille, et puis un homme aujourd'hui, oh quand même, na image ya Congo nde toza nango na réseau, qui n'est pas trop vulgaire, hein,
qui malgré ba témoignage et koyi kozala ki aza mutu azo kabwana basi azo bala noki, ça je vous enlève pas ces nako nié biloko nyonso bino boyebité sur ye ndinga okabwana basi. Vous avez le droit aussi de dire ce que vous pensez de lui. Nga naza saint tomate pona na vérité wa na lobika que selon moi c'est pas un homme bago coller ba image nyonso bazo coller à mabe. Ozomona, c'est quand même un père de famille. Abogoliba on est bien, à Kolisiba na batangi ba classe, baza lelo ba responsable. Donc il n'est pas aussi pire que Oyo Tozo Lobela. Ozomona. Donc on a sens wana. Alors, nga côté o bandeko ba lobake, azana ba défaut la bimana ba sebe na ba mona loba. Est-ce que tant ba loba, bazana ba preuve, so que ça batie la biso. Tout le monde a payé et permettre peut-être ba biso tout le monde en ngote toyeba. Papa na loba. Oui. Déjà, au PC biso aspect le quoi ça paraît il y a mariage. Voilà pourquoi tu as payé. Non, ma mariage, c'est maman yo landa bien té. Bon, yo kaka sito poursuivre, je m'excuse peut-être quand là on des mususu. Bon, on peut peut-être un mentor na yo bon pareil non peut-être à pistona ka on a babilo rebelle belé. Déjà mon pistonné, c'est pas un piston raté. Yoka to poursuivre. OK. Qui vraiment tonton ce que sincère na yo moko. Tonton Jaco vi na iso au beau passé na écoute ada pareil na makambo neti ya musala ba makambo na niveau na décret professionnel. Vraiment tout est là tonton Jaco tolo lelo. O le baki c'est une bonne personne, il se comporte bien, adala bien. Au vandaka botala déjà o yo abanda ko sala to boy teta ba délire ya amour na bango na ma mère. Vraiment, un parent responsable dans la bande Nicolas Azobalisa. Il pouvait commencer à faire ça. Dans le milieu public, bon, Azo Salane, live, bilo, on s'en est na ma mère. Vraiment, au Betsito, le lobby, tonton Jaco, c'est une grande personne, c'est une personnalité, où Azo mérité vraiment bonheur, va rester à battre. Non, c'est qu'à cause de la bonne. Tonton Jaco n'est pas une bonne personne. Tonton Jaco, dans ma salle grâce, à Boti, à Polisibana, à Tangisibana, parce qu'il n'a pas possibilité, il y a que ça, à éduquer, peut-être grâce à parents, à maman, il y a maman, il y a banana, des bananes, baza au bazali. Mais tonton Jaco, combien de mariages, oh, on a Monica, na TikTok, le premier mariage avant ma Mester One. Combien? Le premier mariage avant ma Mester. D'ailleurs, au moment mariage, nous sommes relation na ma Mester. Après, et au malisusu, dans la dame Aouti Kobala. Et ça dit combien? Et ça dit combien? Deux mariages, na relation mon corps. Et ça dit combien de mariages? Si tu deux mariages déjà. Alors, deux mariages. Bon, permettre-nga, maman, par respect, hein, avec beaucoup de respect, permettre-nga, s'il te plaît, Nazui, par exemple, au PC à tonton Diakolobi, Aza Seriete pour Abalimba Lebele. Aujourd'hui, Bissonyonso, na Congo, je me rappelle, Batu Balubaki, ami d'Amos Yandumba. Akabwa Najibe Abali, Didi Kinwani, Akeba na Braza, Azongi, les lois Bali Souka, mère et tout ça, etc. Mais les lois Batebele, Baromo Betele Souma Bogo, Aboko Liba, Nebia, Kolisiba, Nabia, Azama stable, Tala Boy. Vous savez, excusez-moi, chacun sa vie est différent. Don Julio, s'il te plaît, Don Julio, s'il te plaît. Pardon, Yaya Bombo, pardon, Don Julio. Naina Katora Nam Kousena Moni, Likambo, tu as un problème à compréhension. Je dis ça et je pèse mes mots. Tonton Jaco, Aza exemplaire T. Déjà un homme responsable, un intervalle à 2-3 mois, rechanger ma relation T. Je dis, je pèse mes mots. Tonton Jaco, Aza, tonton responsabilité. Bah, ton mauvais goût, tu vas mon icône na bango. Ami d'apé, Aza une dame ou Aza exemplaire T. Malgré Aza, va point na malam. Donc, il y a tout tika. Tout tika mambo to loba. Au moins, tu as ça live yo. Pour na ba msusu ba mon audience à essayer. Mais ba msusu ba ça live pour tirer leçon. Non, le bango pour tirer les sons. Ah, ino, moutouna sur la non, c'est ma victime marambo. Tonton na moïbe est-ce qu'on a basi mais tant basi boya na relation, ba yeba yite ninyo bombo luka. Toko la toza chez maman matière. To yeba mam to loba. Tonton Jaco Azav Moutou arrose à l'exemplaire T. Étant qu'un homme qui réfléchit, 3 mariages déjà. Et puis moutouna ma tata na moi si même pas 3 mois comme ça Bali. À son âge, yo mo lobi bien que à Kolisina bana. Frère quand même, hein, na ma bête. Quand même, moi je pense que tu as sauté. Maman Matiaraya, tu as la CG place, tu as la qui pour pour une distraction. Na kangi na micro. Tonton Don Julio. Oui maman. Awa oloba qui attend aux oloba. Oh tonton Jaco ebana ki na ma mère depuis très longtemps. Donc depuis très longtemps badaki na relation na tonton Jaco badaki marié. Non, koyeba na yabami, koyeba na relation de nouveauté. Voilà. Oui, tu noté en haut. Bon, pendant ce temps, il y a un tonton il a lobaki que je crois Pedra dans lobaki tonton Jaco déjà pendant visionné depuis kala en ligne la master boule a comprendre qui nae ne na zaboy on a vivre bien na minito na tia qui serait na mero mais on peut sans la visibilité par le bezate pour na TikTok non visibilité oyo bato pe bande ko estimer ko considérer na monde wana théâtre une grande dame tout ça tonton Jaco a visionné qui a vie atelier penza lobi oyo ndako memanga siko pa ba grande dame na banda luka ya au kaboni na mutu pas même 2 mois au Bali aux 8 ans wana wapi yako observer l'autre dame pour analyser ye à convaincre yo pour ya ko bala tu vois que si ko bete la tonton Jaco maboko vraiment tika yoka soni comprendre que père abeta ma bébé maman sonité moi maman nanga est que na kata débat ya sonité tout ça maman essaie nga to maman essaie. Moi, j'aimerais bien continuer les débats, hein?
Momoni soy muta comme obisanga na yoka soni, c'est-à-dire il y a comment diriger le sentiment nanga. C'est pas très poli, hein. D'accord, le moko, hein. Maman, aux amants à moi site, hein. Je te souhaite vraiment que Nzamba Salo Zalwa maman ici, maman bana libota moko tout ça etc. Mais ce qui lobby motumba la mabe côté na vie na yo. Abimi. Ya mabe sous soyez. Ce qu'il faut kabwana 10 fois. Tiozo ya malamu, je te le souhaite. Olanda maman. Moi je te le souhaite. Et là on a rolo beza boye. Tant on a tonton Diako, maman Esther Moutasali qui a coûté na ba grande dame. Est-ce que vous savez que tonton Diako ça fait 10 ans ou plus de 15 ans même à la société à communication, mettre les conférences, animer ba soirée, ba conférence, ma bébé donc à coûter na ba c'est mbongo belé. Maman Esther a memien na milier mo mbongo té. A memien na ba TikTok. Donc du loté marawana. Question nga moko na ndo zéro comme place. Tant on lobby tonton Diako dans la société de. La famille tout à côté si, autant moi faire quoi. C'est la pardon, nous attends s'il vous plaît. Nature restriction moi encore s'il vous plaît. Tout à côté, moi Flair, je vais aller pour te la restriction là. Moi tu t'occupes parce que nature restriction s'il vous plaît. Tout à côté, on a moi Flair au bois pour te la restriction à biso. Nous quoi nous continuons. Merci. Nana Lobabo. Merci. Lobby bande boye bokanga ba micro s'il te plaît, ba ikozo zonga la famille oya matia kanga micro hein. Tant bo sengi bo mata bokanga ba micro. Maman Wivi na mona ki okanga micro s'il te plaît. Ba famille bokanga micro s'il te plaît. Aussi sur le bateau, merci. En fait, quand tu dis, non, que chaque fois, on a le cadre à 2 poids 2 mesures. J'ai quoi dans la société à communication au Congo. Au Congo, société à communication, j'ai quoi pesera combien? Et ici, les autres, Jaco, société à communication, on a habité ça Orange, et ça Tigo, et ça Nini. Ou? Ah, ok, bon, je vais t'aider à comprendre. Toujours, il y a Molosa, là, si ça fait, là, si ça question, au cas d'en idée. D'accord. Ou selon yo, tonton Jaco, un multimillionnaire, qui n'a plus besoin de Rosala, na bateau à niveau assez. Pour ceux qui ont Esther Azam, tu as l'autre côté, na ba grande dame, j'ai quoi coûter na rango, n'y a mon grand monsieur. Tu as été mon atia le colonel Patrick Mouya, ya côté Gigolo système pas Benoît, pas épais magabe. Na micro. Merci na songa bino. Na répondre gars ici hein. Na répondre ici pour à poser la question importante. Ici. Ino pardon, Ino. Hein? Ino. Pardon papa, na répondre Ino. Alors, mon frère Ino, compagnie à communication et Zara RTL na ba Vodacom té. Je pense que ba te belé baza ba Hollanda biso va comprendre quand je parle de ça. Tonton Diako fait de la communication, hein? Ça veut dire na ba animera ba soirée, des conférences, soirée de mariage, soirée des babenga. Des là des nasili ça côté ko katanga malobaté. J'ai le droit de parler quand même. J'ai le droit de parler. Hein? Yo poser la question yo katanga na lobaté, hein? Donc structure na yewana, ya ko animer événement. Structure na ya ko animer événement et ça vraiment enregistré na Congo, c'est une société de babenga on a France en Europe, ça existe. Des sociétés de communication ça existe. Eza mutumoro boya ki dans ça va mettre des conférences quelque part. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.